Il faut que ça va congolais que tant que on a 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au salaire qui n'a rien nini parce que Boukangalon des alités. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années. Partagez amis téléspectateurs, écoutez un abonnement sur le numéro SIK en directement sur la Congo Télévision. Tout petit binombo de partout pour la édition spéciale. Na monsieur Moïse Mbouikabeya, je pense que les émission yo eko pesa moi la vérité est belé parce que na sepela rangai moko. So ka eko tala biso, la vérité moi mingi parce que zali moko ya ba soutien représenter bino mais zali moko. Ya ba communicateur ya tata mokonzo eko bazali ko ça la fierté ya eko le Congo démocratique. Zali moko ya bato zali ko bimisa avec de moyens de bord ba maigre moyen na ye na musiko abeta bakayu pour multiplier la formation dans Bamboka pour représenter l'œuvre de Tata Mokonzo Ekolo dans la conférence et belé libana ya mboka lui c'est qui c'est Tonton Kabamba le communicateur pour le chef de l'État ba komi ko bengaé incessamment Mikolo le communicateur international de la République. Pourquoi? Parce qu'il ne communique pas non seulement à Kinshasa, non seulement à l'intérieur de la République, azali ko kene ko représenter ba réalisation et chef de l'État, voire même à Paris, Bruxelles, pourquoi pas le monde, voire même Washington dans le pays à Donald Trump ami téléspectateurs. Dès qu'on a vu ce Tonton Kabamba et pas inabiso ou peu importe non sur le bama qui na réseaux sociaux même Sarabino était le journaliste n'a pas d'amis ce qui c'est na maramboto la vérité c'est que la vérité ce que zali ba camarade libanda mais awezali mon salaire république to kusane moi mkep 50 de Moïse Milazaki libanda ya République démocratique du Congo. Je suivi dès qu'on a vu Martin Fayulu m'a dit je pense que j'ai aussi mes points de vue point de vue wana parce que bango bazali bateau et ba kritika qui moi mingi de Martin Fayulu est-ce que vous avez toujours point de vue à critique tu vous avez point de vue à applaudissement à kobetela maboko likambo etali gratuité enseignement de base. Je pense que na lobela quand on a analyse nanga et belé est-ce que gratuité enseignement de base ezaka likambo à Kinshasa est-ce que dans les grands Katanga il y a aussi de personnes hormis le ministre sectoriel ezali bateau bazali na secteur il y a province to province et secteur il y a IPP bali ko sala mosala na bango comme il se doit na grand Katanga na accompagnement et gratuité et enseignement de Miguel Kachal Katema ami le spectateur des atalaka maimatali sous-traitance na école Congo démocratique tokoyoka ndenge tokoyoka wazalina résidence surveillée. Il semblerait que yoyo yabana entre guillemets il semblerait ndenge tokoyoka on ne sait pas le communicateur la République ya Tata Mokonzo Ekolo ko yebisa na biso ete tokobeta mwa lisolo mokia na parquet bijou batongeli biso kuna na Kamalondo na au Katanga. Qu'est-ce qui se passe exactement parce que bato ba ko benga biso un peu partout dès que Mouribo meka kolobela likambo eza kolikana awa pona nouveau bâtiment ba pesi biso na ngambo wana. Et je pense que autour de cette émission na retourna motuna na ndeko Kabamba wazali communicateur chef de l'État balikaka awa pona ko lobela ba ministre belé ba mandataire. Est-ce que lelo na ba compatriotes bazota la biso tozala na 5 personnes auto ikoloba pas seulement que non azala accrédité na futa ka na fin de mois. Est-ce que le chef de l'État a 5 bons collaborateurs au bazo accompagner mosala chef de l'État na communication et à proximité na mosala ba communicateur ba journaliste d'investigation au basala ba pona pouvoir ya Félix Tshisekedi? Est-ce que baza ta 5 Kabila zanga ki bango ata moko? Mais est-ce que le chef de l'État en a besoin de 5? Tonton Kabamba, soyez le bienvenu, bon retour à Kinshasa. Je pense que l'émission à Libosa pour que vous t'amitié, pour que vous allez face à face, dès que Moïse Mbouy, madame Namasoga. Merci beaucoup de vous avoir Moïse Mbouy. Na pesi gouvernement matoni vraiment. Pona ozonga soyez aradiza ndaka na ngai vraiment, ezelo ba le belate. Comme habitude soki na kili bana mboka avant les kana chaîne sosofo na banda na ndako na biso. Très bien. Boni image Tata Mokonzo Ekolo na bamboka o tamoli parce que ça chez jour moko moulai plus ou moins un mois nanda mo banda Ekolo Congo démocratique. Oui, par rapport à ces jours na vraiment na la banda mboka kana nga ocholo ba ces jours na ngeli kikito ko makasi. En tant qu'actualité zali na lobaki te ndenge na kitaki lobi bité na ko vanda te. Actualité wana bato yo balandanga kala na ya na panza vraiment teke vraiment na chaîne na biso ya masolo ko mo pa Moïse Mbouy. Très bien. Masolo qui est bien. Tolanda Kinayo, je pense que cette temps chose qui na avion peut-être aux akina no décolla quitté Kabota li sorti médiatique qui a déco Martin Fayulu Madidi oyo a condamné Matali ba démarche de Kabila semina d'ailleurs quitté Goma immédiat ou pas condamné à FC ndeko nanga zonga na bon sens ya République parce que nanga zara congolais il faut le dire atika maima sozali ko sala même si le chef de l'État na ko ya kotala yo na ko ya pona poste te na ko ya pona makambo opposition pouvoir te na zo ya kotala ko na kimia est et aussitôt aussi ça
sortie médiatique naïe te moni tata mokonzi ekolo pe ko répondre na loka ça ya porte-parole naïe madame Tina Salama ke azali maboko ya kofunga donc ndete ko babo to banga te Martin Fayulu so bazali tête à tête chef de l'état réaction na ya chaud parce que na moni ba posa moi ebele ko bana ko critiquer déjà Martin Fayulu azali traité Martin Fayulu ko kimpia kate akei ko luka poste malo mboka yo mwana mboka nano d'abord eloko wana na kolingana loba neti point de vue na ngai te na kolingana loba parce que tango to mibanga zona ba communicateur chef de l'état to biso ba to na cité to yo kaka makambo peuple a lobaka très bien acte oyo ndeko na biso kulutu na biso président Martin Fayulu aza n'importe qui te na mito yende azali leader ya ba opposant très bien par rapport il faut to bossa na vraiment na élection il faut bossa vraiment Martin Fayulu l'élection 2018 il a qui deuxième il a qui deuxième aza n'importe qui te très bien lelo vraiment eza mukako solmaka c'est peuple ba betele vraiment maboko parce que tali quel que soit pouvoir ils ont un mandat à 5 ans des mandats 10 ans au Kende école tout attend école moko drapeau il y a un moment Martin Fayulu le bité pour na pouvoir jamais to ko linga to te kambokate très bien faut na za même moral na ndeko na Félix Tshisekedi Tshilombo parce que Moussapi moko est ton mandat côté par rapport au discours il y a président Martin Fayulu vraiment total ici vraiment ça les pères et les mères peuple congolais va bétiller vraiment maboko la congolais non so moni non te jusque là va congolais de bon sens va contredire le discours Martin Fayulu te ba congolais vraiment na sima ba bétiller maboko bato boko lo baza ba vraiment ya le koso oh bazo ko ba Fayulu oh baza na nanga bato position ba na nanga wana yango boko mona vraiment en tant que bakanisa que vraiment ba dembela na moto ya Martin Fayulu en tant que aza leader et opposition attends jamais Félix Tshisekedi a de konanga des pères et des mères faut te sauver mboka très bien il y a un discours à Martin Fayulu en tant que biso tout le par rapport vraiment tous autres vraiment ceux qui te le disent vraiment peuple ayo kaka biso to se fait l'ina discours à Martin Fayulu tata me veut appliquer madame moko par rapport au porte-parole na madame Tina Salama azeli na maboko mibale très bien et qu'on connaît vraiment muto vraiment azali vraiment souci vraiment ya mboka na ye ba bino ko ya ba posa wana Martin Fayulu quand même il faut to loba a ko kanzala te Martin Fayulu vraiment alonga quand même très bien aza n'importe qui très bien ala politicien majeur na mboka na biso te oui ala muto vraiment to ba tebele ba loba songi na ndako parce que l'école ya Tchétchi Tshisekedi ba songi na nzela normalement il faut to loba vraiment auta vraiment en école vraiment ya Tchétchi Tshisekedi vraiment mais belé ba lobi bino IDPS bobenga kai bo pesa passé pour ba camerounais azalaki awa azalaka pe étranger sika wa zongi mwana mboka est-ce que vous en avez preuve ya bakambo zo loba wana yo belé ba lobaka wa azali olobi bandeko belé ba lobaka yo ko olobi bandeko ezali ba communicateur ya chef de l'état yo lobaka ngote ngana to toka ba non non yo tikala ko lobate nanuka na ba vidéo on a la vidéo te soki na vidéo tira na preuve quand même to pefu nkakosoma kasi na président Martin Fayulu oyo atala lobi to bitisa na mboka très bien ataka na biso ataka ko na ko pate parce que déjà akotisa nyonso ni pa za na nyonso za na ngo atala bito sauver na mboka et puis dans message na ye alobi bien à s'adresser message na ye patata moko alobi soki tokufa mpona mboka kufa elongo très bien alobi te Tshisekedi kufa mpona mboka soki tokokufa mpona mboka tokufa eza eloko ya kobetela vraiment maboko ebele déjà bazoloba ke koya Martin Fayulu logiso lakisa composition ya gouvernement d'union nationale esengi tata mokonzi apesa ye responsabilité wana ya chef du gouvernement ya union nationale est-ce que vous êtes d'accord makambo wana nano d'abord président Martin Fayulu na kolinga na ba détail wana nano président ebele bazoloba yo ozali communicateur nalobi makambo wana ezaka bakongole bakanisaka bongo na minute eza nano makambo nano to sauver nano parti très bien. Merci à Tonton Kabamba likambo etali sorti ya gouvernement totika Fayulu pa lobby akeyite pona poster akeyi po ete basolola ba sauver parti est ya ekolo Congo démocratique bravo na ye et puis bravo na ba compatriotes congolais au balandi que aza opposant ya kolokota ya balabala te et na komona monsieur bazolo ba bon ça n'engage que lui te Fayulu n'a pas votre niveau. Ah oui, ce qui est bien na simanaye, ba pesabino kombo koma soi-disant, ba honorable, boye pa bolaki biso incapacité intellectuelle na bino, mandat pe ici là, bozonga ba chômeur. Donc Botika Martin Fayulu, il a compris qu'il doit sauver la République démocratique avec son frère Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo, notre compatriote, ba congolais tous accompagner bango. Tous on a kamotali gratuité enseignement de base. Est-ce que exactement gratuité oyo ezali accompagné